Bonjour, bonsoir, na ba landi nyonso ya télévision esika bozwami ba oyo nyonso bapona la télévision comme chaîne na bango. Lelo toyi na basango oyo ya matanga, masango oyo ya kobungisa ndeko moko na biso congolais oyo ya esili kotika biso. Sindika Dokolo oyo mwana ya mutu oyo azaki renommé pe aza koni na kati ya mboka na biso, en tout cas asili kotika biso. Azalaki bon homme d'affaires munene. Azaki mutu oyo collectionneur ya ba œuvre d'art. Azaki moko oyo azaki na business ya makasi. Moko oyo abande ko telemisa ba peuple congolais, ba jeunesse congolais na tina ya ko fungula miso pe koyeba kotala mboka na bango. Asili kotika biso ete molimo na ye nkolo nzambe azo ayambango na kimia. Sindika Dokolo azali mwana ya mutu oyo azaki homme d'affaires, mutu moko oyo azali koteka ba café, mutu oyo ayebani mingi. En tout cas, ba témoignage eza ebele ya Sindika Dokolo oyo asili kotika biso. Abalaki bongo mwana ya ex-président ya Angola. Ba Angolais baza koloba mingi na sima ya liwa na ye. Ba témoignage eza ebele oyo bokolanda yango ya koloba mingi ke bakendaki soki ba mbongo soki nini, mais soki moto akufi en tout cas botika molimo na ye epema na kimia. Biso to ekosala analyse. Sindika Dokolo précisément ngai na ebiete, mais azali congolais oyo atelemi asala ba faire na ye. Tolandi ko tuna batu toyebi ke mutu oyo asomaki kani ya Mobutu eza Sindika Dokolo po aza collectionneur ya ba œuvre d'art. Ine mutu asomaki kani ya Mobutu azali mwana mboka oyo na ba politicien nyonso ya mboka na biso ba oyo bazali actuellement azali na bango sans problème. Tozoti la bino ba bilili ba photo bomona ba makambo nyonso azalaki na batu nyonso parce que alingaki kobunda mingi entre frontière ya Congo Kinshasa na Angola. Initiation ezala pe parc ma ko respecter. Azalaki moko oyo abaki kotelemela ba pouvoir ya Kabila à l'époque pour na troisième mandat na ye aboyaki. Azalaki makambo ebele oyo Sindika Dokolo asalaki. En tout cas peuple congolais na bolamu ya mutu asoki atiki biso photo lakisa bolamu na ye. Pesa quand même image ya mutuana comment asalaki yango totili bino bomona ba image après tozongela bomona biloko nyonso oyo ya azalaki avant atika biso awa na kati ya télévision tozana poste ya kopesa ba information pona bandeko na biso nyonso basalaka bolamu pona mboka ekende liboso. Sindika Dokolo molimo na ye ete nkolo Yesu asimba atiki mokili na jeunesse nyonso na 48 ans d'âge eza moke makasi po akufa, mais ezalaki mokano ya Nzambe oyo azwaki ye parce que Sindika Dokolo akendaka mingi na mai akotaka na se aplongeaka na kati ya mai kuna nde akufaki. Il faut bato ba retenir eloko wana tokotela bino babilili bomona ndenge akotaki na mai mokolo na ya suka bokomona awa nde akotaki na mai na ndenge atira na nde babimisaki ye libanda bakuti ye ndeko asi akufi. Toyebi te na kati ya mai wana nini oyo akotalaki nango na kati. Azalaki na choc na motema po asalaka yango deja banda kala, mais nde akotaki na mai pe akufi na kati ya mai. Eloko asalaka banda kala eza eloko oyo elekeli bato mingi. Toyebi te nini oyo esalamaki na se, to nini oyo ezalaki na kati na ye, to ezali ba problème elekaki ye, to nini parce que bato ya mbongo mingi bazalaka na habitude ya kokende ko se refoule na babiloko oyo bamesana. Osanti mutu mosusu soki azalaka na problème emuso kokende ko bar aki alekisi mota na ye ameli azongi na alali mutu mosusu aluka eloko asalaka basoda bakenda mingi na champ de tir baki kotire masasi mpona kolongola colère na bamakambo ebele. Baboxe bakendaka na saki ya nani ya saki bango ya nani wana boxage wana babeti makofi po balongola quand même ba stress. Boto yebi te ye eloko ni ekomelaki ye, mais ndeko na biso asili kotika biso. Nzambe ya bakoko, nzambe oyo akelaki ye ete azwa molimo na ye apema na kimia. Bolanda nano babiloko oyo ba image ya kolakisaki bomoto na ye koma asalaki na bomoto bomona moto mbodi kembe mona nyonso oyo azalaki na bango na nsima tozonga toyeba ndeko na biso atiki biso. Bolanda bandeko peuple congolais esika nyonso bozwami ndeko na biso congolais yeyo oyo asili kotika biso na kombo ya Sindika Dokolo mwana mobali oyo homme d'affaires oyo ndeko na biso congolais yeyo atiki biso. Yeyo oyo Sindika Dokolo azaki collectionneur munene, un homme d'affaires munene oyo bane kosala ba affaire na ye
na partout azalaki. Syndicat Dokolo afandaka na Angleterre. Mais auti kokufa na Dubai, na mboka ya Dubai. Yakendeka makambo ya misala, ba contrat, ba biloko oya salaka mingi. Mais aza homme marié, tolobaki déjà syndicat Dokolo azalaki na mwasi na ye, aza mwana ex ya ex-président ya Angola. Toi nde azaki mwasi na ye, abotaki na ye bana. Syndicat Dokolo aza mwana moko ya homme d'affaires congolais oyo ayebani babiloko ebele oyo papa na bango asalaka. Ye pe akotaki na monde wana, akomaki super homme d'affaires, azaki big, to azaki manager makambo ebele oyo ane kosala. Yango ndeko na biso Syndicat Dokolo asili kotika biso, molimo na ye ebima kimia. Mais akendaki bongo na mwasi na ye. Akendaki ye moko te na Dubai, akendaki na mwasi na ye. Ba photo ezali kolakisa keno Syndicat Dokolo akendaki na mwasi na ye, pe mwasi na ye pe akotaka pe na mai. Akufi na kati ya mai, mwasi na ye wana akotaka pe na mai. To eza eloko asalaka ngo bandakala. Eza mbali bote asalaka ngo bandakala, akotaka mai bandakala. Yango toyebi te na mwasi na mobali bakotaka pe mai. Mais oyo eye kozwa ndeko na biso kaka boye, bazwi ndeko na biso na mai, ndeko na biso na kati ya mai. Toyebi te ezali mukano ya Nzambe, to ezali makambo mosusu e bande kolanda, parce que bato ya Angola baza kolanda ye oyo fo azongisa ba mbongo na bango soki nini. Toyebi te soki muto abali mwana ya président, to soki problème ezali to fo bolandelaka oyo akimaki na mbongo. Non, eloko ne fo ezala te. Awa tokosenga botika molimo wa ndeko na biso epima na kimia, parce que makambo tomande koyoka bangole baoloba mingi pona komo na ye eza malamu te. Ndeko na biso anze koluka mbongo na ye, aza mwana ya moto ya mbongo, abone koluka mbongo na ye, na koluka mbongo na ye, yango amisalaki kombo na ye oyo asalaki libanda. Bokomona ndeko na biso Syndicat Dokolo azaki bien na relation ba ndeko na biso nyonso, ba président nyonso, ba oyo nyonso homme politicien na biso. Mais tomoni ba photo mingi na ba katzo bokomona ngo, mais azaki mutu moko sans polémique. Sans polémique. Tolandi koluka ye koyeba d'origine makambo na ye, même mutu oyo asomaki kan ya Mobutu abe Syndicat Dokolo nde mutu asomaki kan wana, parce que aza collectionneur munene ya biloko wana. Bande kona ngai botali photo oyo bokomona keno ye wana afani wana président de la République, afani na Moïse Katumbi, baza konégocier basimbani maboko pona unité ya makambo ya mboka ekini liboso. Wana ezaki bongo eza image ya musu ya Genève, bata azaki na Genève na ba préparation na bango yango wana komoni bazaki mingi na Moïse mingi na bango place moko, parce que ezaki moko ya Moïse. Yango wa photo omona wa Moïse Katumbi, Syndicat Olivier Kamitatu, toujours na babongisami ya kotala koma direction ya mboka un jour ozala malamu. Ndeko na ngai, ndeko na biso yo atiki na 48 d'âge, atiki biso, atiki mokili ya nkolo. Yango tosengi molimo na ye nkolo asimbango. Asuki wana te, ye wana susu na acteur munene ya filme na Mutombo Dikembe oyo basketteur congolais munene, toujours kokende koluka bandeko na ye, kokende koluka koma kosala asa sortir na ba faire na ye na makambo na ye. Ye wana ndeko na biso, ye wana ndeko na biso bokozwa pe video oyo kane azosola na Mutombo Dikembe nde azo présenter na acteur munene wana film aza simana. Bandeko na ngai, ndeko na biso asikosika bozela bomo na video. Hi everybody, I'm here with my brother Chris Tucker and my older brother Dikembe Mutombo. Special day for Africa. We wanted to say Africa, motherland and the land of future, biggest reserve of growth in the world. So to all our African brothers, happy Africa Day. We love you, Africa. Africa, we are coming. Yes, we love you. The motherland. Yeah. Yeah. Oui, bandeko na ngai yango oyo ndeko yango image ya suka yango oyo azokota na kati ya mai, bakotaka na mai boye, apre baki kotambola na kati ya mai. Image oyo ya suka ya ndeko na biso yango oyo boza komona awa. Ndeko na biso bazo kita na mai, bakitaka muzindo, baki kosaka na kati ya mai. Yango oyo botala image ya suka ya ndeko na biso yango oyo. Image ya pasi pe mawa yango oyo. Botala ndenge ye wana bazui ye, yeyo bazui ye. Ye wana ndeko na biso ye wana
parce que kozwa ye wana omoni loboko na ye wana ndeko na biso ye wana omoni ndeko na biso Sidiki ye wana na bana na ye na mwasi na ye ndeko na biso asili kotika biso yeyo botala ndeko na biso yeyo na mwasi na ye botala ndeko na biso yeyo atiki azaki mutu munene na kati ya mboka na biso atiki biso nzambe azwa mulimo na ndenge nouvelle oyo ya matanga ezali parce que bato bakosala ba recherche koyeba eza nini oyo komelaki ndeko na biso na kati ya mai to ezaki problème ya santé to nini wana eza ba makambo mingi na bakoluka mais congolais espace ezali oyo baketo bungisi moko ya bato oyo bandi ko encourager quand même ezaki na mouvement na aola musaba jeune congolais nyonso place partout bazalaki azaki moko azaki soudé na bato na ye azaki mingi na Moïse Katumbi Chapo moni déjà azaki mingi pe na bato oyo azaki ko collaborer na bango pona tina ya Congo ekini liboso peuple congolais tozwi temps ya ko analyser pe kolakisa bino message oyo ya ndeko na biso kofi en tout cas eza passé pe mawa biso na kati ya télévision toza juste na kopesa ba nouvelle oyo itali matanga to esengo to pasi ya mboka na biso poto meka ko analyser na kopesa sango na bandeko na couche nyonso bazali biso toza na matanga ya ndeko na biso oyo azaki moko oyo asali kombo pe aza reconnu mondialement syndicat de Kodokolo en tout cas yo congolais sikozali mawa ezuyo pona ndeko na biso atiki biso mais tosala toujours bolamu po toyebite ya lobi nani akosala akokufa pe nani akolela yo nani akoyamba yo molimo ya ndeko na biso epima kimia topesi bandeko na biso nyonso mbote bao bakopartage message na biso ya koyeba bandeko na biso bangolais botika makambo boza koloba ntina ya ndeko na biso oyo asili kotika biso makambo wana ezalaki ya mwana ya président abalaki akende kozwa mbongo te ezalaki juste mwana ya président oyo abalaki na ye oyo bafandaki na ye biso tozali toujours bantu tozala na respect quand même ya kohonorer baparole oyo tozwa koyoka message eza bien te na ntina ya kombo ya ndeko na biso. Merci na ba oyo bako partager message na biso. Merci na ba oyo bako zala toujours ko s'abonner pour toza pour ça ba tuba s'abonner massivement na kati ya Radio Télévision pour na ba nouvelle et qui est toujours liboso. Merci wana tokutani susu na sima to pesi ba partenaire na biso so mbote to kobosa te ko pesa Elena Grace ya TV mbote to kobosa te ko pesa te Mama Francine to pesi mbote to kobosa te ko pesa pe les susu mère de garçons to pe des filles to pesi mbote tokobosa na kopesa Christelle Mutete la mbote te tokobosa na kopesa Cynthia tokobosa kopesa mususu bato baza ebele oyo Samira Étoile TV topesi mbote za ba partenaire oyo baza toujours na kati ya kotala comment Radio Télévision eko évolue. Merci ba partenaire nyonso bo bakisama bato bo rejoindre place ya ko rejoindre pour za partenaire pour na mabanga na bino yozanga à chaque fois émission zali moi mabanga va dédicace ça à moi bien mon entier ba yoka kino Maman Francine azalaka na toujours Christine Mutete azalaka toujours Maman Elena Grace New TV azalaka toujours et Samira Étoile azalaka toujours toi les abatu oyo toza ko lancer toza ko pesa baza oyo baza ba bungi ko za mabanga à chaque fois pour na ba baza ba partenaire ya chaîne abiso. Merci wana ekomi na mbala ya sima pour ba information eza toujours tokopesa bino ta réel. Merci